Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavien Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilien. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icoté. 01 41 55 0000. Ntaba Icoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, a mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci si tu es où, mais là. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo.
Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la Réalité chrétienne avec Yves, Ipan, Tos, directeur des infos. La fin avec la série continue, toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains, Raf Nguindu Boss. Merci à toi, Raskang, le super pro, caméraman, le RDC. Voilà, merci Bélé, les cordons Sajipiana et sans oublier le DT Christian Bouy. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Timothée. Azali Moussel Nzambe ou Nzambe Azali Gosali la Mingi. À travers cette grande émission, tu découvrir et puis tu vas comment Nzambe Asala pour que Lelo a comme Gosali là parce qu'il est encore très jeune et comme on a jeune Bagosali Nzambe Boye. Il faut tout sur la makasi parce que mon client est comme on a moins souka mais ce qui tout a permis Nzambe de Togozala parmi ba Eli il y a Nzambe ou Togozala ensemble naï nalola. Bonjour Monseigneur Nzambe, pasteur Timothée. Bonjour papa. Boni santé à Yopi et Tonga na lingi bande bota la biso ba comprendre et Tonga ils ont mis moi et puis aux anani na kati et Tonga parce que bande biso ba mona o de kola jeune mongo peut-être cause la frère na kati église peut-être cause la kaka mutu moko boye aux anama poste moko vaka na kati et Tonga. Ndenga uti présenter nga kombo na ngai pasteur Timothée Ndomatezo. Naza pasteur responsable, il y a Naza serviteur TPMB, mais pasteur responsable, il y a église, excusez-moi, Jardin de Dieu, où ils ont mis na Campings R101 102, donc na rond-point EZO, déjà référence ils en face école Moroboania, de Bissika puis église Ezali. Voilà, mando batal biso ba jeune garçon boy responsable na tonga na emo, comment ça là au banagi on ngeni. Pour que les locaux m'en aient plus de 100 et quelques mamans, des quelques papas, awa ou bazali, pemeli na yo na simana na ba jeune belé sans plus tarder, to retourna motuna oyo, tengo yeba. Au banda ko sale Nzambe ndengini pour que ndimelaye comme Seigneur et Sauveur. Ah bon, ngai ko sambela na sambete lokola lelo nga na banyo sambela po na famille esprit de mort ezali makasi. Je voyais les gens mourir, et pas juste pour épargner na liwa. Alors c'est comme ça que Tobani Kosai Lanzambe Kosambela, Kosai Lanzambe na bani Kosai na 2001 comme prédicateur, modérateur, on a na KDC, na pesi papa nanga Medina Mbote Nzamba Pambola Bisika Azali, de Tosali Nzambe tango molai kuna. J'étais pendant 5 ans président de jeunesse. Et en 2009, nous avons fait biso pour nous faire d'abord, nous avons fait un pasteur Epaphras Langungu, nous avons déjà les loyaux. Et c'était à partir de 2011 que nous avons fait responsable. Nanya chakio mafuta nanya commission Monseigneur Nzambe parce que bilo qu'on peut fou tout ba comprendre ngo par rapport il y a ba témoignage ya mabe comment ça le lelo mutu mususu ba tay mafuta te mais yemo mi commission Monseigneur Nzambe nani atia le pasteur Timothée maboko pour que lelo comme Monseigneur Nzambe. Merci beaucoup. Na 2008 papa nangai ya mulimo ya kondima na sambela ipo nangai il m'avait consacré le rôle évangéliste et lorsque Sénai ko banda musala le rôle pasteur, on a des pasteurs et pas face Langungu, bisika puis to connaît que ça l'appelle Musala Nzambe, yende ayeba qui ko ordonner ngai le rôle pasteur. Merci très bientôt là tozotika Monseigneur Nzambe yemoko pasteur Timothée a un message moko profond et repesa wana Nzambe bota la biso partout dans le monde et tokolinga tomesanaka moi koyoka rapé mateya. Et belete me ko mateya o Nzambe azali ko pesa à travers basali nae ezalaka bien tout landaka kaka te ba futilité wana mais avant que to kabana Monseigneur Nzambe tolinga to ba nini o Nzambe asali ya mutuya depuis au sali etonga oyo bakanini oyo Nzamba pesa yo epa ya bandimi muto ayina maladie muto ayina kamoko songolo pakala Nzambe na yo asungi asali pe lelo ba trouver solution. Oh Nzamba asali grâce ebele. D'abord merci pour la question. Nzamba asali ba grâce ebele boyebi na ebisi bino na départ que Nzamba benganga na nzela ya liwa ozalaka na famille. Donc je suis beaucoup plus dans la délivrance et na mona makambo belé Nzambe ko sala batu ko bika na ba cancer ya utérus ko bika na ba cancer ya sein to ya mabele
j'ai vu même des résurrections de morts. Il y a un ministère où il y a chômeur qui a miraculeusement Michel après la science à délivrance. En tout cas, beaucoup au Nzambasala. En tout cas, dans moi minute mon qui aux moi pas si il y a qu'on résumé. Voilà, merci. Tout ce qui est Moussa Nzambé après sa message au Nzambé à Pessi na mokolo lelo na ebité message zanini thème na biso zanini aussi ba o bazota la biso bandimi bana na Nzambe ba chrétien bazota la biso atiti nini sengi bazala nango pour que balanda matea oyo. OK, tonalingi na kabolana libota na Nzambe sima batango nazwaki ya losambo Nzamba convaincanga to partager na bango autour ya comment sortir du sépulcre. Donc ndenge nini muntu ayoko bima na kunda. Alors, ils ont une réalité où en Afrique beaucoup plus noire. Je crois qu'au travers de l'enseignement, on va découvrir ce pélicré, les anini, les symptômes, concentré. Oyebi ba matia lokola oyo satan abundisa ngo mingi omona distraction koza la ta musoko ko lemba lokola eza tango mokie mais ça très profond na osenga na bango ba vraiment concentré et ba ko profiter beaucoup de choses dans l'enseignement. Merci ngala tikelo miko mais mabiso na matea. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez à travers le monde. Ndenge na bute koloba eza oya bino pasteur Timothée Ndomatezo. Il est vrai que bon messala au monde abisoté mais désormais de temps en temps bon no monde abiso koleka et pour vous bénir. Donc Nzamba bengi biso na domaine ya délivrance et na ki na moya lelo ko kabola na bino na ibitengo ngabodeli ko tala biso otu ya ndenge nini mutako ko bima na kunda. Eloko liboso sengeli ko yeba ezali te moko ya ba mission oyo kolo ezwayaki ko sala na sena moyo oyo eza ko libérer ba prisonnier ko bimisa batu na kati ya bakunda. Nzoka ba prison na molimo eza ebele na bo moto te ba prison ndenge ezala na molimo il y a différents endroits oyo mutako ko se retrouver na prison. Na moi expérience mukenza basali biso na domaine de délivrance to moni kezala batu musu bakanga bango na bazamba. Il faut libérer na zamba. Mutu musu bakanga na sia mai. Et ils ont des symptômes. Ngonga kopesa mela biso mikolo koya to expliquer bino likolo na yango. Mais ils ont des musu bakanga na village. Yango mona kolo Yesu alinga bi ki s'aveugle moko mais abandi par ko bimisa na village pe asimbi nde mutana ko mona. Donc ya kangama na village. Mais particulièrement pour na moi lelo, nous toka bola bino sur ndenge ni mutawi ko bima na prison, mais prison o ezali na cimetière. Parce que cimetière o to bibisika to kundaka bato baza cher pour na biso ekozala papa ekozala mama to mutu songolo ezalaka pe ba prison spirituelle oyo bato ebele bazali ko se retrouver kati na yango. Alors mutu musa mituna ezala pi na Bible soko tangi na Biblia na mukanda ya Psaume chapitre 18 verset 5 soko utiliser Bible na téléphone to na iPad to na tablette na yo. Mais ce que dans la Bible normale, c'est dans le verset 6. David a dit, le lien du sépulcre m'avait entouré. Abi, ba lien, il y a sépulcre et entouré kingai. Dans la zone babongo a vivant, a koufité, mais a constaté que sur le plan spirituel, parce que c'est un homme spirituel, que ba singa, il y a sépulcre. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence eza basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko kominga mona yaka pona kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour nous t'attirer collier. Bah refoulez yo. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Bah les sa pote, on est sur le lot. Et ça on va dire ça simple. Station s'intéresse na simanango au comment na JB Service. Zélanan. Quelle amène bah c'est carte mémoire. Oui giga. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check.
Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Kunda, et Kangaki, et Zingaki, et parti Belobi, le filet de la mort m'avait surpris. Que filet, il y a Kunda, to ya liwa, et baki ko Kangangai, to ko Simbangai. Azana bon moi azo tambola, mais sur le plan spirituel basinga ya sépulcre ekangi ezaka pona batu ebele bandeko tango soso talanga ozomona lokola ezali wa maseki, mais je vous dis que ba tombo to monaka ba cimetière to monaka o comprendre na nzela émission au fur et à mesure ko zali ko pusana que ezali penza ba prison et batu ebele baza ba se retrouver na ba prison wana. Vous comprenez comment comment kuna pendenge ni okoyeba ke ya solo quoi que tambolaka oza libre, mais sur le plan spirituel oza na bolo komoko na kati ya kunda songolo tikana lobela biso ba symptômes ndenge ni muta okoyeba ke ya solo azara prisonnier, mais prison o azali ya na zamba te, prison o azali na molimo ezali na maïté, mais prisonnier à molimo ezali na kati ya kunda. Et d'abord na domaine ya ba prison et sengelo yeba ke mutu nyuso oye kat na Kristo, mais aleki na délivrance. Je parle de la délivrance ba leki si ba sambeli ponote na makambo yo. Il est très possible que mutu azala na kati ya prison quoique dans le Seigneur. Exemple nanga moko na yambi salaki mikolo nzamba sali grâce toke na université na balé ko sala médecine et na G3 na constaté ba complication ya makasi o bana classe be posa classe sili okati nayo o répondre bani su posa classe sili nayo o sali susu esimbité ba kombo ko limo makamba bongo na bongo na yeko sambela nzambe ayeko révéler atalisi na ndeko na ngai kuti ndeko na nga amoni ngai na kati ya prison bakanga basinga, mais wana déjà nga pasteur na teyaka mais bakanga basinga. Et lorsque na prié pour nango basambeli pe pour nanga basinga katani na mona facilité koti déjà na premier doctorat nazaki étudiant mais marié, mais na bima mutali bosso na salle de classe na promotion na biso na mutali bosso na ba pourcentage ebele parce que na bimaki na kati ya prison moko oyo komona keta musuza diacre oza pasteur oza élevé en dignité oza we ozali, mais keba oyo ko se retrouver na prison na domaine moko boy songolo et cause finance na yo et cause santé na yo et cause étude na yo et cause loko songolo pakala o eza na kati ya prison. Mais ici il est question il y a ba prison, mais ba prison où ils ont la kati ya bakunda. Alors comment moutawi ko se reconnaître que il y a solo aza prisonnier na kati ya kunda. La première des choses on remarquer David Azoloba abi je suis devenu semblable à ceux-là que tu n'as plus le souvenir. Voilà David a dit ça, na comme le kola mutoyo yo nzambo kanisa raté.
eza moko ba signe o elakisa ke mutu ana kati ya prison mais na kunda. Donc on vivre na yo mais ta vie est comparable à un mort. C'est-à-dire même Nzambe azoyebo le souté ndenge nini. Oyo ko sambela, tu vois ba témoignage ça et là mais yo comme raté. Donc c'est comme si Dieu ne s'occupe pas de toi. Parce que celui là au kufi au sambela nzamba aussi sauter. Nzamba yo kaka mundu soit vivant. Et ça ndenge moko pona ba prisonnier spirituel au bazana kunda. Ba kanga on akati kunda tu sera comparable ya muto nzamba zo kanisele le souté. Mais aux alaka nzambe te même batu. Donc les gens se souviendront na yote. Tu te dis mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que sur le plan spirituel, tu es considéré comme un mort, quoique aux autres vivre, quoique aux autres tambola. Ndenge ni lisusu wana sini kuti ya makasi na lobela sikoyo mudawu ko yeba lisusu ke azalaka na prison mais na kati ya cimetière. Okoba ona bandoto. Lelo oyo to mona mingi miso muta lota loti a kufi to loti bazolela e atambo na cimetière to interpréta on mingi esprit de mort zolanda e. Ezalaka esprit de mort te. Parce que na nzela bandoto nzamba la kisa mutu eta ya âme na e. Oza nani oze sika nini. Donc le fait au monde que autant la mingi na batu bakufa etc. elinga olakisaka ndoto te. Elinga olakisaka esprit de mort te. Mais susu ezalaka penza nzamba linga tali so que âme na yo ezalaka na prison mais na cimetière moko songolo. Alors pona mutu oyo azana baka bongo il faut pas hésiter kokutana basala nzambe et Dieu nous a fait grâce et nous pouvons t'aider na o etali domaine wana. Alléluia. J'ai eu la grâce na ministère Oyo yako kutana bakabo ebele. Je viens de prier pour une sœur à manifester ma casse. Il me lobi kati nae. Alors na sima yako sambela po nae parce que c'était quelqu'un qui était mort azai kati nae. Dena solo lui nae. Aibisika soka la na butu. Alors tata moi sina kufa depuis 2006, toi 2018. Alors tata ba otambola nae. Ba otambola nae. Alors na uti ko te bango sur comment moutako bima na kunda. Dès on a prié pour naïa que kouya et évidemment tata moi ça va dans le bakati naïe. Yo na tous nos arabes na zana kinkol. Et kinkol va venir na cimetière. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour na boye na bengani. Ndende ko la libre lelo oyo alalaka alota suma kamboana te. Et elle avait des problèmes très sérieux na kati libala naïe. Ils avaient tout simplement attaché na prison ou azalaki dans un cimetière spirituellement. Et quand la cape pour nayo, on a na butu, papa kufa kalameti lelo takae. Des fois au santaronia à pembeni nayo. Il y a un esprit de mort il a noté. Mais des fois nzamba nga biso que quoi que otambola koza libre, mais sur le plan spirituel, tu es dans un cimetière, ba liya yo na ba chaîne quelque part et tu as besoin de la délivrance par rapport na yango. Alors moi minute pour la biso sur ma cause. Qu'est-ce qui fait que mutu moi nanzam to pagano azotamola azako mona epeboya en bonne santé mais sur le plan spirituel aza nakati ya boloko. La première des choses est la nécromancie. Soki na famille vous avez eu le malheur d'avoir des gens oyo abane ko belela ba esprit de mort. Akenaka na kunda azobenga bawe po basunga na likambo songolo pakala. Na opesa bino exemple ya likambo salama na moka ba église na biso une sœur ndenge basia basambela nzamba sunga pour la libala et Dieu le fait grâce apparemment entre guillemets akutani na moto pour la libala. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ndeko ngazaki na mbongo ebele mariage eumela kite parce se retrouver na ndako kitoko na ba quartier chic à Kinshasa. Alors qu'est-ce qui va se passer? A remarqué mon bala kena musalate. Mais bazanga ngelo côté mituka sika ya cher na ndaku tout eza. Na tuni mo bala bi yebisanga penza au salaka nini. Pour na mona on ne manque de rien mais tu es toujours là. Habite na rebiso musala na salaka. 3 mois après bandeko balingami. 3 mois après. Ayebise bon yakana la kiso musala na salaka. Akina moka ba shampoo zaki ndako munene ba chambre ebela fongola chambre wana. Ndeko na moni siakaimo ano na cadavre koko moko boya kala ba mbongo pembeni. Ndeko kwei a se vanir a kwei. Na simatanga la muga yo mais yo tuna inga webisa tuna inga na ebiso qu'est-ce que je fais dans la vie c'est ça. Musala ni ndeko na salaka alelaka koko wana butu mobimba. Soka lelia le na tongo ndembongo yi. Ayebise ko bana lelo. Musala wana sala nanga yangwana. Et la sœur était obligée
na butu vers 2 heures kolamuka kokota na chambre na kolela. Des fois quand il se souvenir moko bandeko mokilo ezala makamba. Alors quand il se soki na kufa la famille na bandi kolela ti pi posa kolela sili nde mo ngoma akokate na libala asala sous 2 semaines ti akima na ndako wana. Voyez un peu. Ya wana moi conseil kolula mutu te po aza na jeep kolula mutu te po vieza bien beaucoup za boza na poto to na Afrique ozomona que ya zu mo écart na vie avancée makasi par rapport na yo. Il y a des gens qui font la nécromancie bazobelela ba wey po a aider a sunga etc. Ce mutu ala kufa na une étoile ba ki na ba cimetière baza ko invoquer etc. Quand tu pratiques ces choses même yo zo na ngolo sala biloko wana oyi komona lokola makambo yo simba mais facture oyo ba ko siengo sur le plan spirituel vous êtes très dangereux. Il y a un zomona batu ba kota na ba prison. Mutu asali ba nécromancie ko kufa mais akoko sa famille mo na prison na cimetière on a tombe wana parce que il n'y a rien pour rien dans le monde spirituel. C'est comme ça que batu belé bandeko ba se retrouver na kati ba prison à cause de la pratique otobengi nécromancie, le fait ko invoquer ba we na domaine de la musique eza makasi na domaine de belé penza eza ba tambola na ba corps ya ba we na ba mituka na bango pose à succès eza na batu na uto sona mona moko azaki plonger na magie boye ba phénomène mo ça na Kinshasa ya kuluna ya to betie lisasi ya kufaka te mwana wana okoki ko beta ye machette pote yango alongo li pota bango na nzete donc bomoni ke pote longo eki na nzete sali trace secret na yeza que ba yebisa accoucher na ebembe pola. Et il est allé jusqu'à coucher avec un cadavre, mais cadavre pola. Ndé épais pouvoir, il opère comme un revenant. Mais moutoua bon autant à sali yango, même bana zobota, même bateau bazan Antoine na yé moko, azomi côte ça na prison. Mais prison les en a kati ya kunda. Yango zo mona moko ba biloko yeso yaki, eza ko libérer ba prisonnier. Il y a tellement de prisonniers au bazan na kati ya bakunda pour na makam oyo vous allez kolobela. Alors, deuxième point, nini lisusu sala ke batu bakota na ba prison na bakunda. Donc, vous êtes prisonnier, mais prison n'est pas zamba te parce que j'en ai vu autant au prier nzamba biso ke ana zamba. Mais prison n'est pas kunda. La deuxième des choses, est à cause de la cérémonie funéraire. Ok na ebembe babisala boye zongisa boye ekotisa bana nzambe ebele na kati ya ba prison na bakunda na ba cercueil etc. Na buti osambela pona famille moko bazobika crise financière ya makasi mbongo eza raté. Na sima roté ya mate ya oyo mwana moka yeko se souvenir que tant maman na bango akufaki bazolela kolela bazolela ndeko na ya maman na yemoka zima loabi ndeko na bisa ko kufa boete c'est que ça na mutalié basali ba cérémonie bazimbongo batie na cercueil que o eza transport aluka mutali akiye bozona nanga bandeko batie mbongo batie na cercueil que EPC transport aluka mutu ali akiye tant basali cérémonie ba moni kaka eleki nango mutu ali akiya okufa mais après un temps ba remarquer crise financière ya ko sakanate. Alors tant on a té maté oyo moka zo sambela zo prier ne aye komona bambongo na bango ebele mais na cercueil ya maman na bango. Beaucoup de la boire problème très sérieux à finance, tout à santé simplement à cause de la cérémonie moko boye et ça les maka mukolo o mutu songolo pakala akufaka o azaki important pour na bino na famille. Je connais encore une famille bango ba na problème cancer ya libele. Cancer à libele, maman akufi na cancer, o alandi akufi na cancer ezo kita lokola de génération en génération. Les familles vont se concerter. En tout cas, comme très sérieux, bah ko bengisa mwana mama uti okufa na cancer à libele. Tant ba sala ba cérémonie, yo telema ba kitsa lokola nzoto ya mowe na kunda. Ba yo telema sikoyo o s'opposer. Ba alo ba maloba a s'opposer ke na sima na mutu moko te akufa lisu na cancer. Bande ko esala kata 6 mois te ndeko na bano souffrir na libele. Ba ke no diagnostiquer be pe na cancer. Netelo ba akufa. Akufa. Donc à partir de la cérémonie où salema na ba cimetière boké koloba ya ndongo keibo yo tikibiso na pasi et sali que batu ebele parce que muta akufi déjà tu vas être en contact na ba esprit au ba travailler na cimetière et ba kanga âme dans la prison
nous avons la santé à battre mususu na ba prison ya na ba lilita eza na ba mariage mususu oyo ba kanga yango na kati ya bakuna na sambeli nzambe soki eza kapo na yo tika nzambe a libérer bisiko ozali na kombo ya Yesu ya Nazareth et ko hésiter te nzambe asali biso grâce ko benga biso na numéro oyo tokosunga yo plus 243 81 33 16 313 na bandeli plus 243 81 33 16 313 tokosunga yo neto sungi batu ebele oyo na sima ko bimana kunda nzamba kangolier. Alléluia. Soko betela Yesu maboko makasi bisiko zali et nzambe ayeba na kopambola yo. Ndenge ni lisusu bandeko mutu akoki se retrouver na kati ya prison na cimetière. Oyo eza kana uti okutana nango récemment mais eza na Bible. Na Genèse chapitre 35 verset 16 à 19 au la Bible ezolobela sur maman moko comme Rachel. Rachel azaki mwasi ya Jacob. Azaki na nzemi. Na pasi ya kobota. Alobi loko na boti na pasi. Alobi yoka liloba na surabi. Mwana na ngai akozala mwana fils de ma douleur. Mwana ya pasi na ngai. Mais papa na habité. Abi komone papa na bengi Benjamin. Mais annulé maloba wana te. La Bible dit que papa n'a bengi Benjamin mais sans annuler dernière parole ya défunte. Batu ba se retrouver pe na ba prison na ba kunda à partir ya maloba ya suka ya Mowei. Mowei alinga kufa qu'est-ce qu'il a dit? Et dans la famille moko bazo sambela bat balega 30 ans, ba si balega 30 ans. Simplement parce que ba na chef coutumier na coutume na bango so chef coutumier akufa kuna il faut ba kunda na fille ou aza vierge. Ba ko zo maman moko azaki na 30 ans vierge. Batie na kunda moko na chef coutumier tango bani bakitisa bina loba suka lobi lokola bokundi ngai na salelo ko mabete bokundi nga boye na famille mwana moko ta mwasa kolekisa 30 ans elanda bango okoza noza bonne santé dès ko zokoma na ba 28 santé bani ko ma compliqué des fois est compliqué pété na ba 30 ans il faut kufa donc ba continue na prison na kunda na cercueil à partir ya dernière parole oyo Mowei auti koloba na sambeli pona mwana moko mwasi azana ba 17 ans mais a se retrouver na cancer ya libele mais tant nazo prier pour nzamba lobelinga na kati na ye koko na kufa déjà na kati na ye quand je commence à prier et soit bandi o manifester ngai koko na ye mwana oyo ayebi ngate pourtant on a kufa za na libuma mama na ye mais na kanga ye na lobi kazo kufa po koko na banga mobali azaka mobulu azaka pe soda na ki mobulu na ye amemelanga sida nde na lobaka ke bano na boti so aboti mwana liboso ye pa okufa na maladie compliquée ne sali ke mwana oyo na 17 ans déjà a se retrouver na cancer à libele na bengani koko wana kati na ye ne sali ke cancer wana elimwa nzamba bikise tilelo oyo makamto solo beza eza ba réalité do salema ozolo nango mona ba complication zoluka mukande zo simba te zoka otikala no na Kinshasa na Kinkole tamsu na cimetière à Gombe na Kintsuka na cimetière Kitambo ba kanga yo kuna prisonnier na sima avant na sisa émission lelo na osambela pona yo et Dieu te fera grâce mais ko hésiter te ko benganga parce que na ba biloko musie osenga na selo suivi na peso pe orientation divine kona ni samandenge nzambe okamba biso na utolobela sur Rachel abi lilobasuka mwana na ngaza mwana na boti na pasi apese komba bongo elandi famille oyo sotangi na 1 Samuel chapitre 10 verset 1 à 2 Saül oaza mokitani ya Benjamin ayebaki makambo te mais ba comprendre te bibwele ya papa ebungi baluki pendant 3 jours ba mona kango te imaginez bo lukaka boza ba courager mais vous ne trouvez jamais mais tant que na mosakoli ya nzambe yango bien aimé moko ba remède pour muta bima na o ezali prison et cimetière il faut kutana mutu na nzambe nzamba pakoli na domaine wana o azomona pe o nzamba pakoli na domaine la délivrance parce que mutu oza teaka na corps du Christ oza na ba particularité mais il y a des gens o nzambe a ouenia pour la délivrance alléluia et bible ezali koloba que tango akutani na prophète Samuel a ebisi eboy alobi tango ozotika ngai okokene tango okoma na tombe ya Rachel okutana deux personnes bakoyebisa yo ke bibwele ya papa na yo emonani
bande comment on réfléchir nanga pourquoi il faut akuta bonne nouvelle car on a tombé à Rachel il y a un problème là-bas na kunda wana il suffit de la délivrer kuna ndako kuta na bonne nouvelle tika nzamba salope même grâce na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth nini osala lisusu na kosukela awa nini osala ke batu ba se retrouver lisusu na bakunda na ba cimetière et ça phénomène na bengi le cheveu blanc dans la douleur autant on andako na Genèse 44 verset 30 à 34 Genèse 44 30 à 34 wana Judas zolo balobi soki okangi ndeko na biso Benjamin awa et qu'on risque que ngai na sala que papa nanga akena kunda mais na douleur je ne veux pas voir les cheveux blancs de mon père ko kitana kunda na douleur okozala osala mutu moko mabe wana mema na kunda yeba que tu te retrouves dans une prison dans un cimetière parce que akena douleur na mutema pona yo ndeko moko na famille ba sente mutu sente za kitinate ba vandi na tango kaleza so ba sente mwasi eza très grave lelo oyo comme on normal malheureusement ba vandi yo na tie zemi akosela cousin abi cousin on aime datanga zemi batu basangana po imaginez-vous ndeko na lo bagayo ndo tie zemi donc mutu akotsa duta zate bazoye ba bengana na famille ndeko na se retrouve na ngola ni ne komela yo to ebité aye ko kufa maintenant la sœur là oyo akosela ndeko na makam ememie na liwa ememie na ngola oyo akana kite pake ko kufa sola na butu amona ra cousin wana yo makambo salanga et ce que moni très joli qu'elle était afana au monde que muto souffrir ndake ko lobango pa basala nzambe il y a certaines choses pour muta bima na kunda il faut loba osala nani mabe ola olongola mwana masi moko bozemi et même na liwa yeba que le fait que na douleur na mutema pona yo tu peux te retrouver dans une prison osala papa no mabe osala bankomoka makasi et ça que papa belle estomac ba tension même na kunda et zo koti sa ba tebele na kunda bien aimé tu as besoin de la délivrance sinon vie ko simbate parce que tu ne peux pas vivre dans monde ba vivant alors que ça lié na kunda yeba que monde spirituel oyo za na molimo nde ko influencer ki bo moto na yo tika nzamba salo grâce na lingi na sambela à présent pour la batu nyonso oyo ba se retrouver na kao ko zo lozo luka mukanda ezo mona na te tu cherches vraiment et aussi mbaté bandeko baya poto na simana yo bazwa mikanda mais yo aussi marakate ozana ba maladie moko chronique et si guérison exacte dans la diabète dans la cancer et dans la maladie moko très mystique même médecine à ta poto et je baté de quoi tu les questions j'aimerais prier pour vous na mona maman moko na sambela pona e maman veuve alaki pe na cancer ka ya libele na bengana molimo parce que nous avons le belenga molimo mobali nezaki kati nae quand je chassais cet esprit là à quoi il a c'est en plein culte tanga lamuki asimba boye cancer et limwe azoya papa s'offrande azole la nzamba bisinga tout pourquoi azole là na poser question pourquoi maman azole là bisinga comme maman Marie bisinga papa cancer et limwe tilelo oyo nzambe a restauré je crois que ce que tu es foi aujourd'hui makena mo sala nzambe et ce que na TV boye ba sala nzambe bele bazoleka oh mutakoza pe ba témoignage à triangle le kuta leki mais makambo nazo bisa bino bien aimé eza makambo oyo nzambe a monisi biso yango oyo to sambeli pona bato moni pe ba effet soko ndima Dieu te fera grâce Père na kombo ya Yesu Nazareth na sambela pona peuple lo bazali partout à travers le monde oyo ba mi kuti na likambo oyo ba prison ya ba cimetière oza capable ya kobikisa ye Bible ezali ko yebisa ngai ke mokolo oyo kataki motema na Matthieu 28 verset 1 que bako ya batu ebele bakufa ki ebimaki na kunda zali ko sambela ngonga oyo mutu nyonso oyo mikutaki na prison oyo alandi ngai na ngonga oyo na kati ya prison peu importe cimetière à cause de la pratique ya nécromancie à cause de la cérémonie funéraire à cause de la dernière parole à ba défunt à cause de la blessure ya ba wey abima na kombo na Yesu Nzambe sala grâce à comprendre qu'il y a un Dieu et un homme de Dieu oyo nzamba ouendre pour la makambo merci pour ça liango abima na kunda na prier Seigneur azwa mukanda na miraculeusement au nom de Jésus o azobela bika miraculeusement au nom de Jésus na kombo Yesu prier tolobi amen boko betela Yesu maboko makasi bisika bozali nzamba bénir bino na rappeler biso que kombo nangeza pasteur Timothée Ndomatezo nazali pasteur responsable ya église Jardin de Dieu ils ont mis na Kinshasa
pratiquement précisément na Yolo Ezo, na Campinzi, R101 102 sur boulevard Ezo, référence est en face école Moroboania, numéro na biso téléphone ezalioyo plus 243 81 33 16 313. Nzambe a Pambola Bino. Ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...